STV Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. Dimanche, mais le long mardi. Je crois que c'est le 11 juin. Le 11 mardi, nous sommes à Casablanca. Nous avons rendre hommage. Il y avait dit, nous avons maman Missi. Nous avons conseillé pour que qui est en vie malade. Conseiller ministère. Il m'a passé de un moment très difficile. Il y a un peu de surtout là. Les gens qui ont mettre sur ma vie d'une précision pour éviter. Mais maintenant, on sait, et puis sur vous, j'entends mon parole à 2 minutes. Après ça, on va continuer. Donc, continuer officiel, bon, et ça va pour ça, programme. Tout d'abord, la remercie. Merci. Bonjour, bonsoir, dans l'émission Dépêche Actualité à temps réel. Na système Kakaya Buka Lelo, Lamba Lelo, Lia Lelo. Dépêche ezara toujours présenté Nangamoko Mishonoka aspect spirituel, Bopeto Nanzoto Pe Namolimo. Dépêche elekara na chaîne Nabino ya YouTube STV Media. Ceux qui n'ont s'abonner na page Nabiso ya YouTube STV Media. Cliquez cloche à notification et vous allez prendre contribution no ya malam. Ce qui peut osa toucher, vous pouvez partager dans le groupe ya WhatsApp, to na Facebook na yo. Na dépêche à l'élo, nous allons parler sur Edingwe Motonangenge. Vous voyez que Edingwe Atika Kibiso, ça fait plus de 1 mois. Edingwe Atika Kibiso na mboka ya Maroc. Kasi makambunini eza koleka na mort Edingwe. Yango tongi to yeba parce que jusqu'à présent, solution moko tezo zo mapona ko repatrier corps ya Edingwe. Edingwe aza icône munene. Oyo aza na ba ramo ko na ba papa wemba na muziki, mais aza na ran ya catch. Bolimis. Yango na tosaki émission moko munene na maître Baina oyo arandaki hommage na Edingwe Motonangenge. Ezaki émission spéciale kasi maître Baina aza na Maroc yango tokoluka tozwa maître Baina toyeba au juste eloko nini eza kosala pona ba repatrier corps ya Edingwe eloko nini eza kozanga yango tokozwa maître Baina en direct ya Maroc tokozwa en duplex tomeka kosolola na ye toyeba eloko nini. Allô, bonjour Maître Baina Judoka International. Bonjour Maître Baina, zo dépend de la R Ninozo Mabiso. Bonjour, bonsoir Maître Baina Judoka International. Oui, bonjour Michonoka 100% Nzambe, bonjour. Maître Baina, en tout cas, tozio en duplex pour Tongito Soano Mouké. Ça fait plus de 1 mois qui n'a bungité. Edingwe Motonangenge, champion Edingwe, les grands catcheurs, les grands sportifs, icône ya sport ya mboka na biso na Congo. Oyo atika biso ça fait 1 mois. To sala ki na émission ya hommage oyo, o sala ki plus de 50 pompages ya ko rendre Edingwe ba hommage pe kolobela Edingwe po ozali moko ya natif ya matete. Au juste maître Baina oza na Maroc. Na Maroc au juste oke ko sala nini na Maroc. Merci Michonoka. Naki Maroc depuis le 9 février 2025. Zaki c'était dimanche. Naye kolala. Lundi na moni mwa bandeko na Maroc. Et puis mardi. Tokenda iti na Casablanca. Pai. Kore Edingwe ezali na Mok. Mais tokomaki na Mok te tokomaki pai ya mwasi na ye place azo fanda. Au gouvernement qui est Sika, ils allaient à Casablanca un certain mardi. Nous avons tout contact qui conseiller ministre sport. Maître Baina, tokokoma na question na ngezala kibwe. Maître Baina akeko sala nini na Maroc. Okay na makamba business na yo, to okay pona makambo Edingwe. Question na ngano nezala kibongo. Tout d'abord, dans la salle de business, nous avons Edingwe. Ok. Pour la remarquer qu'il icône, un monument, et puis ça vient de ma tête. Dans mon avis, qu'on est qui est Senga Ginaya, Naïba,
raison ni corps et umeli. Ok. Donc pour nous qui moulaïté na qui pour na corps ya vie dingwe, c'est ça. Donc okende ki Maroc kaka pona koyeba makambo edingwe ndenge nini umeli ofuti tike na yo oke Maroc pende to soano ozana Maroc. Siko pesa biso tango komi na Maroc olobi bo komi na morgete place osukaki bo mona ki mwasi edingwe elekaki ndenge nini. Oui, elekaki bien. Et puis quand on komi na appartement pe bazole qui est na gouvernement to bengi na fona kiti ya zubisoti na place azali loger to solo na onaye après to bengi conseiller ministre sport aye to solo li digester ba image tamboli partout to solo la di bien to ndenge azali boye présence nanga et sali bien makasi preuve que lobby samedi tozali na veille montuel au edingwe donc lobby reza lobby biso bana Maroc presque nyonso bazala kuna lobby samedi donc makambo na yelaki vraiment il s'est passé bien grâce à nga pe makambo nyonso eleki bien c'est ça. Mais ndenge nini ebembe umeli boye bato balobi edingwe abandonné na gouvernement edingwe basundoli ye liwa edingwe zoloba matem na ba news malgré toza na guerre mais edingwe icône munene mais malgré toza na guerre wana makambo edingwe eza ministère ya défense te eza ministère ya sport mais comment ministère ya sport aumisi ebembe edingwe donc négligé abandonné mokile komi koloba on dirait edingwe akufa te on dirait edingwe n'existe pas okoloba ni yom tozaki sur place. Oui, kaka ndenge ozoloba il y a une raison pour laquelle nana yaki. Oui. Mettons na komi. Na yako mona ke ba raison ba pesi ya guerre te. Ba pesi raison mbongo te. Siko place wana na osala nini. Na web sa bonka ke bo sala tout possible quand ya vie dingwe et que ndoko kunda mana Congo akofanda kaka na malili te, akofanda na mok te. Ezo senga kundama. En plus na defanda ki pe sou mwasi ne na lobi tala mwasi mama amisi ayaki na mobali na maladi na Maroc mobali akufi mwasi atikale ozoma te so kore ifandika na Maroc mwasi ba kufanda kaka awa alors mboka pe mwasi azali na Casablanca ba Congolais baza mingi na Rabat ndenga fa na Casablanca bato bazotala ete ozomona te ke retour mo ko sala mabe pour la moisi nae pendant des nazoyebisa conseiller ministre sport après le logo malobaloba na mardi na moni salami pas même 30 minutes ba autre benganga que exposition encore les lobby samedi donc cela veut dire ce que c'est l'exposition encore semaine prochaine encore recueilli yana micho komoni nga nazaka même mutoyo nazamu da bulingo ebele ba on di mateke na epo na mwambe dingo bon so na epo na mwambe dingo te na osani nya batu moko balobi na ngake babengaki ngake mutu na maître baina okumisaka mingi judoka international babengi nga benkoni bafona anonyme balobi ke maître baina akei na ekozwa batu po aya na bango na Angleterre akomine checker akomine kokotisa batu a partir Maroc Angleterre nga lalobi na ndimite maître to solagane akepona makambe dingwe mais eza opinion bat na bato koloba ni pona bato balobi ke maître baina komi na checker akei na ende ko so batu pa ko tsana na Londres bapesa kombo muto na yeko zwa bapesa kombo bato na yeko zwa oui wana nde bazala na raison oui mais tant bato ba makambu o kutu na yebi mutu la makolo te yo moso na ozongela yo bando ebelinga na Angleterre 30 so mona pa na sala cop maître baina na ebio na cop te na ebio za osaka kayu na yo okumbaka babisi osaka na compagnie babisi okumbaka babisi osaka cop te pe outi ko beta 7 pe mikolo yo ne mission ya ba checker o baza ko mela batu akosa mama moko boye yoku tozo telemela makamba ba checker bazo mela batu ngana defanda ki yo me lokola ezali motuna il faut na pasango epai na yo ngana ebi ke to sola kino ofuti ticket okei kotala makambo edingwe ndenge nini umeli okuta na pena mwasi ya edingwe
kasi mishonoka mutu akolobakela ke kocheke bato kasi seka yebi na bato ba kocheke bango na maître baina apeso bakomboti biso bakongole be to raisonner kwa to bazoba to raisonner bien te yo yebi kaka maître mutu wana ya kofuta ticket ati na Maroc aya ko défendre corps à vie de kitakine nanga na bi pourquoi na défendre vie nanga aza vie nanga na tout d'abord ya zone na biso ya matete asala lokumu matete lelo matete soki tombwama mpona bavie dingwa soki moto wana azomona edingwa pana aza important te nga pana nge dingwa aza très important ya wana na ye mpona mombe dingwa soki ozongela moto oloba na ye pesa kombwa moto ometre bayina ye kocheke tout d'abord nafanda na mboko te bato bachekaka bato baza na mboko mpo ani bakocontacte nga na uta Angleterre acheke moto eza na sens te eza na sens te na ego cheke mundu nafana na Angleterre bongo so ba cheke baze bele musala maoni eza mawa ça va siko pele vraiment na maloba ngote puisque biso ba congolais passe maître bon yo il faut yo occuper te to passo ka information yo zali mutu oyo obundelaka déjà mboka makamu no bundelaka mboka obundelaka mboka oza na communauté doya communauté donc yo ebikaka ke makambo wana eloba makame tozonga mpenza na makambo etali sikoyo lokola bazwi décision donc naasi yo okozonga avant corps ekende Kinshasa to okozala wana assiste na départ ya corps. Oui, elo na sepeli samedi exposition encore na ozala wana après etikali na ozala te wana comme so likamu destination Kinshasa destination Congo. Oui. Je bon moi était na salle mon sur mardi semaine au dehors de solution. Pour moi était très fort. Kutoza na regret parce que anniversaire ya mwasi na ngai il fallait zala yomto obukaki réservation donc on regretta qu'il fallait zala parce que date bimaki brusquement on regretté au zala te eza lobby le 15 on regretta qu'il po déjà so sombaki billet hôtel réservé donc nga kutu na regretta qu'il pe susu fallait ngape so ko ebisa nga va mbeta msupe tokena yo. Oui, c'est ça Michel moni mutu so ko yebisa yebo yebasa ba programme là. Oui. Tala suko. Maman la biso bibiche anniversaire les lobby le 15. So na ba to ya na yo. Mote même exposition ko ngo mona ngote. Oui. Zoma, la problème que ku felite yebisa ka maman bibiche ba bon anniversaire nzambe la biso sungaye. Apesa sumi kole bele ona kolo baka yango wana. Merci mingi maître Baina tokosukisa na demituna na ebike pona na bana matete na moma oyo edingwa kufi aza kinwa à part gouvernement eloko nini bino bana matete quand je parle de bana matete nyonso ya diaspora eloko ni bana matete basali spécial est-ce que moi liste moko pona kosunga famille dingwe kosunga mwasi dingwe esalami te pona bana matete soki na tuni boye même pas mindele biso tokufi coach na biso ya box que son âme repose à paix Adama Balo coach mwana akufi mais tomoni mindele basali moi liste moko boye balobi liste wana eza pona mémoire na mais eza pona kokunda coach te eza kaka balobi pona ko mémoire netikala babongisa gym basala boye est-ce que bana matete pe bosala loko moko te pona edingwe bino tout partout dans le monde. Merci. Makambo edingwe mishonoka ezaka pona bana matete. Merci. Makambo edingwe ezali Congo mobimba. Oui. Congo mobimba ezole la vie edingwe Congo mobimba ezosala ba cotisation. Oui. C'est que toke pona bana matete. Ngana zana groupe mote ya matete na moma oyo tozo kosala makambo vie edingwe. Oui. Ngana sali par nanga. Oui. Dans la salle par nanga et puis dans la salle on te que aucun via sportif non dans la salle on pas aller icône ya Congo et pas tombola qui sont na matete oui la salle on cadre en plus là qui vient oyo na pesa un conseil par yoka dans un niveau ya prêtre le les dingwe na pesa des conseils par yoki alongo pe na manzela ba peperte bon so le lo via kufi et puis na Maroc faut
basala na ya mais bana matete pe basala ba cotisation on a yebi basana bango mais ngana za un groupe monté bana matete auto tia cotisation pour na vie so totali geste ngana sali eza geste moko on a dépassé belé et puis la minute au monté na ba envoyer pour na un hôtel moni dans un hôtel na ko kanga raté na rolo ba makasi pour toi l'hôtel donc nyonso wana ba dépense donc on a sali mokile moni et puis j'espère pour yebi que na salle interview moko 2 jours passés et panzani partout ya wana pour moni et la musi gouvernement on a rolo ba ngwana. Merci mingi oko oloba ngwana maître Baina ekoza motuna sukate na rotuna margo linga lisusu makambo kolobela mboka te mais ozaka combattant oya bundi trop plus de 20 ans ya makambo mboka nakoki koleka te sana tuna makambo mboka nde tozo solola bwe Gome ezaki tombe ozaki na Angleterre mais na moment tozo solola bwe Bukavu eza tombe soko kozala message nini okoyebisa ba compatriotes congolais na ndenge mboka ba rebelle baza kobotola mboka na vitesse. Bon, tout d'abord, Amamba Congo, dans le bain, on le le souté. Pour la monnaie, on a un peuple qui est conscient de la Congolais. Tant qu'on a un bout de la mboka, on a un mot qui est mboka, c'est bien te foutu de la mboka. Mais bateau sur bunde la ibango pour un mboka. Kaka bangwana, banyato sont na distraction. Kaka bangwana, banyato babulo konyo so abuzo bezonga. Yana sukoto sana. Na lo bate. Donc on a nazana eloko bate mishonoka totala kan des okindi oba ozo conscience ba comprendre oba ozo conscience te ba comprendre te et puis bitumba ngo ozo mona te bitumba mo déjà na ba occidentaux ba na kati ozo mona te bitumba ngo baza ko appuyer nanga izo yebana déjà donc on baga yango wana. Merci mingi o maître Baina ko lo ba maître Baina sala ki démonstration à pompage na kozong sa moi extrait ya démonstration à pompage na yo na suka ya atrete oyo batala hommage ndengo randaki edingwe moto na ngenge osala ki 50 pompage na kotia yango na suka mission pona kosukisa tam soza na likamoko otindaki pe ba vidéo na ba photo ndenge bozaki na conseiller ministre na moi edingwe na kosala ba illustration ngo nyoso na émission ponga na otoka bwana tam soza na motuna moko o ngana tuniote soko ningi koloba plateau micro ezali o maboko yo o maloba o mboka yo ngaka lona ko loba mboka o Maroc eza nango bien na cadre ke banzela kitoko ba immeuble bien mais mboka oyo ezali mboka otinda bana te o ba ya baluka nzela ya potwa awa batu musu ba beti ba 30 ans batu musu ba 20 ans batu musu ba 15 ans en tout cas bazo souffrir en plus awa ba checker ba omela batu ba mbongo preuve aneke nga maître Baina na 2019 na futela mwana moko mbongo po aya poto mais na minute o mbongo ba mela ndenge na eboye en tout cas esali bien puisque na lande pe na mbongo ngo tout va bien ba ozongisa mbongo ba opesa na mwana ngo soka kolia ali soka sala voyage sali voyage mais eza mboka ta otinda bana ba yawa pona ba ya poto eza terrain moko vraiment eza glissant eza terrain moko eza bien te et puis ba fille bazo souffrir ba te belé ba souffrir kona ko lobaka yango wana. Merci mingi ezalaki maître Baina judoka international depuis Maroc maître Baina totomboli yo nzela elamu bosongi malamu omboka yo to rejoindre yo ndenge ezala kaka tokozala toujours na West Green ndenge tomesana kokutana. En tout cas séjour eleka malamu bozongi pe malamu nzambe abatela ona kombo na Yesu Kristu amen. Amen. Merci missionnaire, merci. Merci. Merci Nasi Bolandi maître Baina et Bembek Dingwe ezalaki pendant négligé maître Baina sali interview bisope il fallait to zoyer potolobela makambu ya Edingwe tokotala soki samedi oyo vers mortuel ekozala soki ekozala ezali gloire à Dieu et Bembe icône munene papa Edingwe aza niveau moko na ba Edingwe aza niveau moko na ba papa Wemba po côté musique bo mata bo kita bo sala nini to bo sala nini na génération oya biso toza vivant mutu moko ta kotika la koleka papa Wemba
mon côté akotikala koleka Papa Wemba, icône des icônes, légende. Mon côté akotikala koleka Papa Wemba zali icône. Pendant le Papa Wemba, il faut 100 ans et leka pour koleka Papa Wemba. Ndenge mo pe na catch et dingwe 100 ans, il faut leka. Ndenge mo pe na politique 100 ans, il faut leka. Pour tous batora ba Mobutu. Donc merci mingi. Alpha Kiala, moi na bandal, na pesio bambota trop, oki maître Baina. Alex Mobutu, oki maître Baina. Maître original na Lyon, na France, oki maître Baina. Papi Nimi na Londres, na Croydon, na Siyomo Yoki, et bembe dingwe, basundola kiango me, tozota la situation, balobi, ve mortuaire, eko salama, eko sala plaisir, soki ve mortuaire et salami. Na bosani te wana na bosana kate, petit papa, maman bibi chapé sur bambote trop, yeso ki koma petit papa, maman bibi chaso c'est la gara billet. Aya lisusu France, bon mon na fara petit papa, na bosani te. Papa nanga Selio na Paris na Sioyoki otuna ki biso pe makambo edingwe papa Selio papa moko bien papa moko malamu na benga papa Selio mais il faut natanga pe komo na mboka e ko sala bien papa twa ba ke ba Selio baza ebele Père Kofi yo poza mona matete na si oyoki basango ya ebembe ya edingwe ndenge nini ezali koleka kuna na Maroc na Maître Baina Judoka International. Batunyo so balingaka mishono ka partout bisika bozali nani lisusu na kopesa mbote awa o na bosanité na batu basutenaka ngai baza ebele na pesi mbote na bosanité papi nimi yatikaka ngai te papi nimi yayo ba salamu ya mwana en tout cas tokokutana na bemission ezali koya Mohamed Ngambe nakoyamba Mohamed Ngambe jeudi oyo tokolobela masolo ya box parce que mikolebele tolobel masolo ya box c'était parce que mboka na biso ezana bitumba tozaki concentré na makambo guerre mais jeudi oyo émission spéciale na Mohamed Ngambe Martin Bakola azana niveau nini Martin Bakola tisko date ezobima te sala kobunda ezobima te tokolobela yango en tout cas na kobebisa maloba te mpo na lelo ngala bino tosuki awa ezalaki ya bino mishonoka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo na kosukisa na bapompage o Maître Baina asalaki Maître Baina asalaki bapompage mpona korendre edingwe ba hommage ezalaki ya bino ndeko na bino moninga na bino peti na bino master na bino vie na bino papa na bino mishonoka aspect spirituel mishonoka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo s'abonner na page na biso to komi presque na 80 000 abonnés na YouTube 210 000 na Facebook toza 80 000 abonnés na YouTube ndeko nyonso zotala vidéo oyo soki nano s'abonner te s'abonner tokokisa 100 000 abonnés et kozala penza plaisir ya trop awa tokomi kotiela bino ba émission radio ba débat ba congolais soko moni place mo tokomi débat de congolais il faut Hollande que ça ba débat en direct ba congolais baza ko sala baza ko débattre ba titre ya évolution ya mboka na biso soki na lo s'abonner te kene pe na Facebook na biso plus de 220 000 abonnés kuna ne place yindaka kuna place ba finga ka biso ba rwandais kuna place batu balobaka nyonso kuna place ya polémique toujours dépêche actualité à temps réel na système kaka ya buka lelo lamba lelo lia lelo na kosala émission moko spéciale dimanche eza émission spéciale na kozoba commando poto lobela quand même ndenge buka ve tomber situation ya mboka ekosuka ndenge nini bye bye que Dieu bénisse le Congo bye bye dimanche mais lelo mardi je crois que c'est le 11 mardi, nous sommes à Casablanca. Nous avons rendu hommage. Il y avait dit, nous avons maman ici. Nous avons c'est pour qui est en vie malade. Conseiller, ministère. Il m'a passé un moment très difficile.
Il y a des gens qui ont un moto sur là. Les gens qui ont mettre sur ma vie d'île, il y a des précisions pour éviter. Mais dans ce temps, on sait, et puis soit vous avez mon parole à 2 minutes. On appelle ça la mort pour faire en ligne. Donc, quand on est officiel, bon, et ça là, pour faire ça, programme. Tout d'abord, on a remercié. Merci. Vraiment, c'est remercier pour cet acte d'amour, un droit à vivre, cet acte d'amour, et puis on a un souci au bas de l'amour, au bas de la casa, notamment la sécurité, la même, passément, programme VET. Alors, je sais pas vraiment, VET, les gens, les icônes. Kati ya mboka na biso mpe na monde ya tobeli oyebi ye tosambelaka na nzambe makambo nyonso eleka bien toujours baformation de partout bapel de partout mpona yo uti mosika oye mpona osankerike na situation. Je crois que le temps ozalaka awa va kopesa yo kopesa na bino à travers bino bato à travers bino bokele koyebisa qu'est-ce que nous devons faire. Nous sommes en Merlin, et puis nous sommes en Merlin, nous sommes en Maroc, nous sommes en image, il y a l'obsèque, il y a VET, et une image où il y a on peut retenir les gars qui donc nous sommes en tout ça de telle manière que tout rendez-vous hommage aux bien organisé à terme nombre que gros à tout ça on a que tout le monde avec pour les oya et avec non pour les salami kuna ne balande au matin nous route à l'on lié donc foutu bien là yo donc là c'est pas que non pour éviter que non de celui absolument lui mon musique donc là c'est pas volonté là yo ils ont message dans bateau ils ont qui ba avec non il dit que vous savez l'organisation sur le bus de Toroya vous savez surtout pour rendre hommage prière la bus de Gagnon n'a pour ne pas aller à sentir de nous comment on a apporté le show l'organisation parce qu'elle était un monsieur charismatique il était charismatique discipliné nous avons dit prière vraiment ça là Gagnon et les camarades de la famille au niveau catcheur, au niveau en bon tout c'est possible. Puis vous avez vu dans l'instruction de la ministre, vous avez merci wana bomoni qui ministre awa journaliste aza na ete awa mpe moto asalaka bémission nde bandeko basalaka aza te mais moi image oyo yanaka biso kopesa wana bajournaliste so bacongolais aza bafrance na belgique bamonaka même ke neke bayeli akomaki la destination à Casablanca, mais dans le nom déjà avant, nous avons tiré la corte. Nous avons tiré la corte. Dès que nous avons maman, maman Messi. Dès que nous avons dit que nous avons commis la destination. Mon côté, après, c'est un billet, votre billet, ce qui est combien. Nous avons Congo, Congo. Congo, Congo. Peuple azali kolela likola ba politicien ya moyibi likola ba politicien ya kanyaka likolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri minembwe kokende mikolo nyonso koyoka ba million na mboka banzela ezate dele sage maya microbe peuple azali kolela baseleki Active Media, aimez, partagez et abonnez-vous.